Beauté, batata, ba maman, bandeko, ba oyabiso, ba bonsoir, ba bonsoir, ba bonjour, ba bonjour. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre votre humble servante, la danoise, qui vient toujours devant vous pour faire des analyses sur les sujets vraiment capitaux qui concernent la population congolaise, vraiment les diasporas, surtout les diasporas. Voilà, je suis là vraiment. Ça, c'est grave, hein, les sujets ici, c'est grave. Vraiment, le pasteur, en tout cas, vous devez changer vos mentalités. C'est pas bien ce que vous faites sur la population. Ce n'est pas bien. Si nous sommes ici en Europe, nous sommes venus chercher. C'est vraiment, l'argent est difficile à trouver. Ce n'est pas gentil. Boboto, bodeko, na bandiko na biso ya catholique. Et puis, tolobi vraiment, toi ça qui dit là, bah respect et belé, na ba chef coutumier na biso, yenge na bandeko ya bundu ya Congo, vraiment tolobi ba shalom, hein, na ba homme de Dieu, vraiment ba homme de Dieu, bolamuka, eza bien te, vraiment, même si bozo ba eza temps de la fin, binomo bozo bangangote, ce n'est pas gentil, hein, de votre part. Yangwa bozoma ba mame beye ba ko vanda na bango na bandaku vraiment to condamner sous mutute vaut mieux kutu ozwi ka bible na yo komo tanga ngwata lokola code de la route ozo tanga yo mo na ndaku ozwi inspiration na yo pa nzambe et ozala bien parce que makamba pasteur bozo sala eza vraiment elengité vraiment binomo boyebi wana ezali la danoise Ndeka toyaka na se ya sous les baoba number 1 toye vraiment to panzanteke na likambo o etali ya église lumière du Christ na Amsterdam na Pays-Bas. Voilà, na Amsterdam na Pays-Bas, église comme lango église lumière. Bazo ba penza lumière. Est-ce que vraiment o eza lumière ou bien o ezali comment on dit, obscurité. Ça, ce n'est pas vraiment la lumière. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, vraiment, c'est, comment on appelle les églises comme ça. Eza bali gablo penza bande konangai. Bobima. Bino bat botika en église. Vraiment, so botika li vraiment. Bo e bake boza sous la malédiction. Là, c'est vrai, c'est pas normal. Vraiment, bande konangai eza bien te. Bon, toza na se sous les borba avant de décortiquer les solo oyo, moi copa ti et ça la bien, moi copa café, moi vin rouge, moi vin blanc. Vraiment les caranons na se sous les borba, pourquoi pas moi belaise na yo otie ba glaçon tokos na ndenga mukete, coca na biso pe moi whisky muke elekate, ce que leki oyo kala danoise bien te. Okoya ko zonga suna kati église oyo donc whisky muke wana mama leki na bino bolinga nga mingi nga pe na linga bino mingi na yesa bino kaka mama leki na bino ye pa zaka na ba faute na ye moko pe bo sepela raté oh mama leki atie ba titre mabe elekaka nango bandeko nanga talaka toza mbokili ya nzambe moko pe mbisi alandaka pa mai ezotiola sans tarder bandeko nanga. Avant la tela bino vidéo oyo bolanda yango vraiment na kolinga na sala ndenge nini na beta na moi lisolo muke et puis bolanda vidéo to copie yango ka quelque part to copie yango pona juste biso pe to tia commentaire parce que eza bien te bandeko mbongo na yo moko bandeko ezo seksanga mais mama penza limbisa parce que c'est qui singai ngala zo comprendre te nazo ba yango bato ba yaka ko defa ba mbongo bato ba 6000 bozwi ka 6000 na yo kaka boye opesi na yo bino mo bato bozala ba 6000 wala bo defisa ezala ka mbongo ya solo beza mbongo magie ou bien zala mbongo moyeke o bien ozala bangume sanzela bino bambongo ka ba misalo to kenda oyo ozozwa pe ka ba salaire ba 2000 euros ozapela ba facture na yo to boite ba business bo salara mama lobiki a defisara et puis na ba intérêt mais quand même so ozo defisa faut zapena na limite ozala même i banque te oko defisara ba tata ba suka ba 500 euros ba 300 euros yo zo defisa ba 6000 mama tala le lombongo no moko ba beti mama na epsi bino pasteur ake mama kesenga nyongo na kati église
e balobaka topesa na bambote mama wana akei apesi mbote alobi paster naye kozwa mbongo na ngai nayebisi bino paster abeti ye na kati église eske ezalaka makambo boye paster maîtrise te bauti kote ya liloba bandeko na nga te oyo akozonga na église oyo kuna na Pays-Bas na bamboka na bino kuna vraiment lobaka oza sorcier vraiment est-ce que ezalaka donc na Bible écoute bapekisi mpe kodefa te mais balobi soko odefi eloko mutu fo ozongisa banda mama azoloba soki banda soki 2017 papa bamabonza nyonso ezokota na église botala ndenge abongisa église atie église baéglise bobekoma batiaka yango bavoile banini bokomisa baéglise lokola soki baplace moko boye soki ya badiscothèque est-ce que bozaka obligé fo bokende koluwaka basala baéglise oyo bokosa mpe église na parc bosoki kodefaka bambongo ya bato bobongisaka baéglise bososisa bato bandimi bambongo oyo toyi tosomba lise fo tosomba église na biso moko bokosomba église na bino moko na kombo ya nani bino bandimi bozala mayele te paster ayisa bino kosomba église akotiaka na kombo église akotiaka na kombo na ye kombo mwasi na ye kombo ya bana na ye bofungolaka mpe misu bandeko nanga boza na poto lokwa boza na village moko boye soki na wapi ngai mpenza kala danoise na ye boye na mutu moko kaka ye ata kutu oza ya na nga nakodefiso jamais 6000 euros nakopesa te ata kutu oya mobali na nga nakopesa opwani mpo nayebi ke okofuta yango te tala bondo bandeko na nga nakotyela bino mobolanda nde mama lobi mais eza vraiment pasi yango abaki te natia na mo bacommentaire parce que nao comprendre te soki mpe bamvutaka bino soki mpe nini église mpe yo osambelaka te mutu moko boye ayeli yo kopro te paster na biso azoloba azoluka mbongo adefa boye azosolo intere yo wana mpe kamati osopani 6000 opesi paster babeti mama bibotu tala liso evimbi bino mo bokomona. En tout cas, vraiment, sans tarder, tout a play na vidéo na biso bolanda. J'espère que ça vous allez bien parce que na la vérité na recopié moi quelque part. Donc voilà, play. nakendaki na église mpona kende kosolola na bapaster mpona ndenge nadefisa bango 6000 euros. 6000 euros na ngai badefaki yango depuis 2017 le 10 novembre 2017. Alors ezalaki mbongo oyo topesaka aveki intérêt wana ezalaki lokola napesi bino 6000 euros bino bokobakisela ngai 200 euros. Donc, si on a payé 6 000 euros, la fin du mois, on peut s'en 1200. Donc, on peut s'en 7 200. Alors, tu signes qui va papier, na pasteur Gilles Simba. Il y a le gars qui n'a pas été à couper son bon mois. Si on va 2 mois. Donc, pour 2 mois, on a le gars qui s'en 8400. Alors, on va nous coller les qui. Quand on sali 2 mois, la peine pasteur Gilles. ayembinga na telefone atuni papa siko makambo mbongo na nga ezali ndenge nini osea na kopesa osea na bimisana ba biloko. Alors muye lokola asaka bacontener aza moto asaka bacontener bato nyonso tu awa na olandi bayebi ke ayaka kozwa bakarton na bandako ya bato. Alors ye alobaki ke asali contener na ye aza na mbongo ya dédouanement te moyen dédouane yango ezali te yango wana sikoyo ayaki koluka mbongo badefisa ye 10 000. Alors, quand on a contacté frère Moko Bassambe dans l'église, comme on a frère Michel, a contacté, il dit que tant de gens boyé dans la personne, dans la soit 10 000 euros dans le carton, qu'on a dit ça conterné dans le est-ce qu'on peut pas tout le monde peut ça dans bon côté? Frère Michel a dit ça vite, il a dit ça Moko, c'est un gâteau léger, a dit ça dans bon côté. Comme ça, dans le Kende, na benga, yé Congo, tout sur la naïe. Maman Moko ya tenginga akoti na contact que ça m'a donné la likamdenge zali boye et frère moko alingi atef sango na tuni frère Michel na bi est-ce que ça si peut na makambo ça ça si na frère wana dit oh ça m'a donné ça pasteur na biso to samba la kana église to samba na église so na yebite na koko ko mbila yo yete parce que na yebi frère Michel bandakala
nayebi eke aza motu moko akimi aza motu moko asa escrote wana selo ngai ntango ye ayebisi nga ke te fois wana pasteur wana azali motu asaka bacontener na ye namonaki yango mpe eza intéressant namoniki motu azosala bacontener na ye seka aza motu anzala te yango wana nga mpe nakamataki mbongo na ngai 6000 euro napesi epai ya frère lokola aza motu na nga tosolaka nayebi ke ye epa na ye problème eza te akoyiba mbongo wana te akomisa lokola ngai nakende kotika bana na classe nabiki ngambo wana koma kuna eza te ezanga mosika napesi frère mbongo basinye bapapi makambo nyonso tu atindeli nga ayeli ngai décharge nga mpe ye mpe asinye atant que témoin ye mpe Julie pasteur Julie ye mpe asinye alors esali sikoyo mikolo ntango eleki premier mois deuxième mois troisième mois nabengi nga papa mbongo yango siko toyokanaki ndenge nini naza na besoin ya intérêt na ngai oyo te mama zela ana kopesa yo tokoti na 2018 janvier février mars naye kobengi esi na bi papa makambo yango engumeli sikoyo kopesa ti mokolo nini zela kaka serme ado na kopesa yo mbongo zela apesaka mbongo te sikoyo naye kobenga lisusu na mois de mai namonaka moto akangi telefone ayambaka lisusu te akatelanga batelefone nyonso to bande koyamba nga nabengi fra michel ngabi fra michel ndenge nini makambo na ngai yango ya telefone ya moto oyo oyelaki ngai azoyambanga telefone te fra michel mpe ayebike na kote na nga mpe nazobenga ye mpe azoyamba ngai te ye mpe azoyamba nga talor nayebi te soki ekomi ndeni ngai non seke bino mibale koza baventurier koyebi mpo koescrokenga mbongo abisama te oyebi nga nde nazalaka jamais akoki koya koescroke yo jamais nakoki koya koescroke yo ngai mpe eza na problème ngai abiseke bino mibale boyokanaki mpo kolianga mbongo na nga lukelanga fois wana nakoki baproblème apres mokolo mosusu aye kozwa ngai abi bon de toute façon okoki okomi boye yaka tokende na ndako ya paster parceke ngai nayebi place azala ngai abi ok tosimbi mpe nzela tokie na ndako ya paster tokoki kokuta mwasi na ye tokomi kotunda osololi na mwasi na ye kete nde toye awa toye mpona mbongo na biso depuis mobali na ye azwaki depuis 2017 ti lelo mbongo azopesa te azoyamba biso na telefone te mwasi na abi kwa antuka nga nde naza awa nayebi makambo wana te nayebi yango te ke mobali na nga adefaki mbongo mpo na bino ndenge bino bobandeli makambo na bino na ndenge kokosukisa ngai etali ngai te ngai bino yo oza mwasi mekana na kosola na mobali na bi ngai nayebi te vraimen ngai bibongo yo mwasi ya paster mobimba mobali na aza mosala na nzambe ateyaka ndenge nini ye akoki kozalaki azwi mbongo ebele epai ya bato mpona bamisala ni asalaka mpo degreger bacontener akoki koyebisa yo te estce couple mpenza eza bapaster eza mpenza basala na nzambe upa oyo ngai naza kuna te boye na boye mbala moko mpe mwasi yango azalaki na mwa comprehension na mokolo wana akamati abengeli biso mobali na ye ntango abengi ntango ayebiseka oyo edefaki mbongo ya bato boye mobali mbala moko asiliki nakobengela bino polisi mwasi abi te eza makambo ya polisi te baza na droit na bango ndenga mpe nazwi na telefone ngabi yo kobengela biso polisi ntango yo ozalaki na besoin mbongo obengelaki biso polisi te sikoyo ozwi mbongo na nga okimi ozolinga soki kopesanga mbongo te biso sikoyo toyebi tokokende te tokovanda kaka oso kovandi wana nga naza na maastriche alors nakoya sikoyo te nabi ok problème eza te tomoni mpe ere tokomaki mwa tozela ye mpe lisusu eza te tosimi nzela tozongi ntango tozongi wana sikoyo toye lisusu tobandi su komeka lisusu kopenga ezosimba kaka te tobandi sikoyo procédure ya paster mira kibala ye sikoyo frère oyo lokola basambelaka baza bato na bango kuna frère michel basambelaka na ye na paster soki Jules Simba wana na paster mira na natulenga abi estce moi eza te tosanga na kota contact na paster titulaire wana lokola ye aza adjoint na ye nasola na ye apesinga mpe numero na ye natia yango mpe nabengi ye nameki koexplike na bi paster tala likambo toza nango boye soki moya ezali oluka na ofrère wana tovanda na ye azomiselanga mbongo na ngai parceke mbongo na poto eza pasi nga nasalaka makambo na ngai alongo nalingi na ngai teke makambo ya mbongo ewumeli boye apesa ngai mbongo na ngai na baintere so tokalikila ngo lelo ekoma bambongo ebele parceke eza mbongo ngai natefisaka nga nasalaka bamakambo na ngai nakenda na baitalie nakenda kosomba babiloko na ngai me moye nakende eza te parceke ye afreni ngai paster akomprenaki abi ok nakoluka mokolo bongo kosala boya
Nana bi ok problème ça. To zeliti na problème na sous pasteur aso soité au moins ba contre-temps au moins na sona bengi ba wana ya aso soité bona boka kande ngona mais solution ko malonga au moins la première qui est pasteur asa na mo payant qui a fait ça bino moi solution qui était et ça rien kaka. Tant que tu sous contact na kaka ndenge wana ah mbongo ezo mumela nde mokolo na ba ko ça que non pasteur a pas changé de chez église ko bi côté mosusu. Na libonto ça la surprise frère Michel a bengingai a luki ba dress makamne soto bi bon ça on m'a donné le dimanche tokende na pe sini nzela to sini pe nzela dimanche tokende na église tozeli église esila basambeli titi église pe sili tant église pe sili a bo pesa na bambote a to ye wana pe to pesa limbote ya pesinga mbote biso pe to pesi mbote to pesa na bambote ngana yeli boso ya pasteur wa defa kinga mbo na bisenga bino na zana besoin ya mbongo na ngai oh mbala moko kaka likofi accepte papa na zana besoin mbongo mbala moko niki likofi oh likofi ndenge ni ya fa wana pita zaki na ko se pote teka pona likofi kwa le yepe azongi ko fale bitume kandi wa pasteur mira mbala moko kutu nanu to sala te loko moko te pasteur na zala clair ko to na pasteur mususa zaki na bana ko te na ibi ko mona ete yemta te ki dimanche wana tanga moni na yeli boso na biki na iko sombongo na pasteur wana yeli singa bi mama a za na église to bi mani banda to ko solola ko na makambo wana ngalo bi oki problème sante to lingika to kende kaka ko mbala moko likofi mbala moko pasteur o apefa ngamba mo abeti na likofi mbala moko ale bitume bandi wana fo wana ka ko sikote ta bandi wana ba bandi bitumba na pa na nilo ko ba utaki Afrique yinda bitumba l'église koyinda pasta betie bibotu biso ko ande biso tozaki na bango na bango ba beti biso ko miyiri na kati ya temple ya Nzambe na kati ya église mama vimbi misu dimanche le 28 juillet awa na kati ya Hollande awa ande makabone le kati na Amsterdam babeti biso na oyo alati ble oh mama pasteur ye babeti biso na kati ya église pour la nini mama pasteur tala basuki ngane na za awa mama pasteur ye wana tie basuki wana bakoti sina ba scanner na éviter so bokomona mama sorcière la physico traitement na ndao na kufeli mbongo na ngai na kufeli mbongo na ngai pasteur abeti na likolo ya mbongo na ngai 6000 € na ngai oyo nene lelo na yeko kufa atobola malisu naza bien te depuis dimanche ti lelo na komi komela bakisi oyo nakanaki te bolamu kaka nga nasalelaki ye ndenge azeti na besoin ya mbongo ke adefi mbongo ayakende kofuta bacontener na ye ti lelo apesinga mbongo wana te mais bolamu zoba nzambe aza likolo asala justice na ye eloko nazosenga nasengi ke asongisela ngai ata mbongo ngo napesaki esili soki apesali intere te atika na ye lokola ye aza moto makasi alobi ke azalaki soda ye pasteur azalaki soda ya savimbi na ngola akoboma biso tosengi epa na ye alimbisa biso apesa biso ka mbongo na biso topesaki ye lokola ye abomaka bato nde eloko nga na ye kosenga bobengela ngai ye azongisela ngai mbongo ya motoki na ngai azongisa mbongo na ngai soki azoki mbongo na ngai azongisa mbongo abeti ngai nakufeli kaka mpona mbongo ye abeti ngai mebenga polise ndenge ka ye abeti ngai kende na polise ndenge abeti yo na papier oyo asinyaki mama congolais nzoto mpasi na babetanga boye te babetanga biso boye te mpona likambo tosali te likambo ya mbongo na biso moko ya motoki na biso yango wana nde eloko nakoka koloba na pokwa na lelo oyo nyonso kolanda message oyo boyede ngai bobenga ndeko na bino bobenga bapaster oyo baza kokosa na koma nzambe baza kokosa bato na koma nzambe baza kosala limbongo na bango na koma nzambe bapaster baza ya bamiyibi bazokosa koma nzambe botala ngai ndeko na bino gato lege botala ngai ndeko na bino gato lege modele oyo babeti ngai modele oyo nakomi lelo mpona nini nadefisaki paster mbongo merci beaucoup mama pasteur ye oyo mama pasteur tala ndenge atie babiloko matoi lokola Jezabel 6 000 € mama abloke biso na telefone abloke mama pasteur ye wana 6 000 € papa ata kutu yango mwasi ya malamu kofesa mobali na yo ofesa mobali na mpo oloba na mobali na yo bobloke biso partout zikola mbongo na biso YouTube koyoba tala YouTube
nzambe koyinda bandeko na ngai tokomi na suka bino moko bosili komona ndenge ndeko mama babeti ye bibotu ndeko na ngai ezali pasi na mawa oh nkolo vraiment église na nzambe ekoti mobulu bandeko na ngai tozokende wapi mpona ni bolingi kofongola misu te siko nyonso eleki bokomona mpe bapaster bana na nzambe wana bakoloba kaka o te eza lokuta eza boye paster oza na mbongo ya kotonga eglise te kende na park sangisa bato na park boye wana na park bato baye na bakiti na bango moko boye obe botandi biloko na bino na se paster atei liloba na ye 10 minutes 15 minutes aexplike bino esili wana pa muna mutake mpe na ndako na ye est-ce que bozaka oblige botonga baeglise bozaka oblige bofutelaka basale bokende kodefaka bambongo bandimi oyo na Belgique mpe basi babetelanga lisolo ka ndenge moko paster adefi mbongo mobali akende boye baproblème vraiment papa pasteur et puis ozodefa mbongo mwana mwasi et puis papa pasteur ozokobeta mwasi ayepe devant bandimi na kati église okoloba tate ke bozela tobima mwa moke tokende epai moko boye bien na McDo bisika moko tomela mwa kafe tosolola moto azokoloba noka ke pesa mbongo mbala moko bibotu nelongi mama mbala moko déformé leki na ye ti lelo makila azobima makila partout madusu nyonso nzoto. Vraiment, bandeko nanga, ça c'est quoi ça? Peuple congolais, botelema. Tango mbaka debu congolais ngo bokanisa ngo ezaka baseki. Bolingo ezate. Frère Ifonge, nzamba pambola yo frère Ifonge, nzamba pambola yo ba magablo ba pasteur oyo. Non. Tolembi yango penza. Frère Ifonge, nzambe a pambola amona yo parce que boy trop c'est trop. Bon bandeko nanga bino moko bomoni bozwa mayele ba oyo nyoso ba defisaka bambongo to boyite eza commerce ezali copie na osalaka mais zala na mayele parce que defisa ta suka 500 €. Au défi 500 €, muta zongi selio soki 650 soki 700. Quand même au moi 150 no likolo moi sana o ekoki mama. Ok, nous avons tous 6 000 €. Mais ça, c'est trop, bande konanga. Boke, banami, na bato, bazo, repesa bino, maloba sukal. Bande ko kalate, to roye la bino na makama bambongo ya kodefa. Toko panza teke, toko loba. Na boaki ka mwa flash, ndeko na psa kufaki na Suisse, bo mona kia mi boaka ki na train. Toko panza teke. Na banyongo ya tike bele toko panze lango penza teke foto loba ata muta kufi o sala ki mabe o kufi toko tika la ko loba pona bato ba tike na mokili bazwa mayele ezate muta kufi akufi na ye kaka bo tika ye kaka go sa nini toko loba to kufi soko kufi na ndenga mabe toko loba o kanga biso munorote eza vraiment eza mawa bofungola misu ale lobi dimanche bokei ba salaire na bino nyonso bozo pesa na ba pasteur bazo voix ma pour rien ba prière ni dango ba salara poni so ba pasteur ko pe ba sambela ka solo poni kongo ebonga te lelo to ole la mindondo avant ba mema ye na hôpital si ba mema ki pa pasteur ti yesko pasteur wana asalini bande ko nanga asalini bozo mayele ko o vani na ndako no zwi bible yo moko zotanga o comprendre foka mutu muso atanga interpréter leur aller à partir ka interpréter ngo la bendi yo bambo tala mama zwi babi botu babi botu na kati église ba ko fait papa lelo mama komi déformé likola mbongo na moko pasteur abeti eza pasi mingi mama courage mais kotika pe bongo te mama nanga ti ba beta ki bongo o benga police te. Parce que au tiki no peut donc la so comprendre répéter. Faut qu'on ait la police na décharge à signer qui n'est pas police loba ke nazali na mbongo nanga eza mbongo nanga ya bana boy na boy aye alobi nanga defanga na senga ki intérêt a boy ata so ki police a condamné mais yo yepe bakanga e akobeta bino bongo te mami
ofandi kaka boye problème ezate biso pe tolibata YouTube tolinga masolo boye tozwi yango po tolamusela yango conscience bolamusa conscience na bino bino bodebisaka bato bambongo boke bana ba commerce na bino à risque eza ba commerce moko à risque donc kolinga te odefisa mutu mbongo eleka plus de 500 euros eza na tina moko te okoriske ozwango te vraiment wana ezalaki mama leki na bino la danoise vraiment bandeko nanga boya bandeko ya France ba jeune fille ba mama ya France botindelanga bana na bino ya ba 24 ans 25 ans 26 ans o ba sisi ba classe ba oluka ba mibali ba ya nazana mibali ya ba 27 ans ba 28 ans ba 30 ans ba jeune garçon ba yebele ba mama surtout bana basi fier eleki mingi ti boya ko bala ba Ghanéen boya ko bala ba Nigérien ba sente bino ba bwakisi bino bandeko na bino ba Congolais baza awa na live together boya vraiment boye belé tozali penza to oluka et puis toza pe na bandeko na biso o baza na maladie ya sida bango pe baza na ba mikomisi mais balobi ke mama lukela biso pe mibali oyo baza na maladie ya sida ezali ngai te mtu na osala discrimination ke na lobi na kopesa bato ya sida basi ya ba sida non bango moko baye balobi mama tozali na maladie toza na mwasi ya 50 ans tozali pe na mwasi ya 36 ans soki mbapa oza na maladie ya sida bengala danoise na soko oza na 55 ans ou bien oza na 40 ans 42 ans benga mwasi azali boza na bino ensemble bomela kisi na bino ensemble vraiment boye belé bo bengala danoise na 00 44 74 59 62 52 17 okozwa ngai moko okomisa oya kozwa mwasi na oya ya malam boya ebele solitude eza mabe kozala yo moko pe za bien te osala ba masturbation eza malam te eza lisumu pa nzambe zwa mwasi na yo bo sepelisa nzoto ezalaka takas na ndenga mukete vraiment wana mama leki na bino boya ebele na ozela bino na live together boya ba mama Belgique bobenga ba mama France boya lisusu ebele Londres boya bon l'Angleterre eza pays moko tantôt plutôt problème ezate mais ba oyanga ya France boya ebele ya Belgique ya Canada ya États-Unis boya na bino ebele basi ya ba âge nyonso bazali vraiment ekozala bien botika la malamu tokutani prochainement na ba sujet toza nango mo ebele mikolo yo boya ebele ba gros bisous bye 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 bye